Mbote na bino balandi émission ya Koloba Eza. Koba plus ndenge to ebisaka bino chaîne na bino ya Kitoko epesaka bino ba info na temps réel et puis ezo sala bino ba analyse ya Kitoko. Lelo na compte émission na biso tozana makambo ebele ya Koloba. To kiti esika oyo ndeko na biso Fergola musicien munene na kati ya Congo akufela ki ndeko na ye azaki pe musicien na ye Gigola to ye na hôpital ya cinquantenaire pour na kotala comment makambo ezali ko se dérouler parce que autour ya liwa ya Gigola elobami makambo ebele fétichisme to ba kisi na kati ya musique pe elobami ba division oyo ezosala ke il y a eu même une liste qui a été élaborée pour na ba musiciens o bazaki interdit ya kotia makolo na esika o matanga ezali yango wana sans plus tarder tozotika bino bolanda na bilili et tokoya ko sala ba commentaire plus tard pour na ko kota détail ya ba sujet oyo to pesi bino na bandeli émission bolanda na bokebi. Madame Yvette Louazanotti, monsieur Christine Yabeda, les amis de Fergola Doudou Manuel, les amis de Fergola Doudou Manuel, Doudou Manuel et les amis de Fergola, musiciens Dina Mumbafu. L'artiste musicien Dina Mumbafu. Veuillez avancer. Nika Omoi, Nika Omoi. Veuillez avancer. Nika Omoi. Nika Omoi, veuillez avancer. L'association des danseuses du Congo. L'association des danseuses du Congo. La danseuse la Congo dans une association de Bango. Voilà. La famille, merci. Je souhaite des sincères condoléances à l'artiste Fergola.
kaka yo ozali comme social ya ba musicien yo ya ba artiste nyon sotoloba yo landaka ba artiste mais toi comme on est loko moko phénomène public ayeba te na ba artiste o etali makambo ya kisi ba kisi bato bazo kende liboso bazo zo ba risque belé conséquences ezali koya mais il faut toujours anticiper yo donc ça dit que non musicien simba ki kisi boye de côté la bois quel mutu sort boye si même na maladie comme akufa to nini tout ça en tout cas biso bengango zanango ignorance qui sa musique c'est d'abord la promotion votre talent mais comme ça a complexé bloqué en tout cas moi je ne crois pas ça ngacha ko mbeto to pela ka kisat to kele sika mokote izaka ko ba promotion c'est ça. Donc les qui sont batikali na sima ba oyo bazokanisa ke non pas succès net yo non il faut que ils soient leki ba travailler dur hein net exemple baluka comme un exemple et ba monzali monzali ba maman sita ba kwedi qui se basimbaka ba la ki na ba bien la créativité ba leka lelo bazo manquer créativité bazo ko créer souté. Si tu es à côté de comédien, à côté de musicien, ils sont bloqués. Nzembo ya Pepe Kale à Baloli, guitariste avec Nini ya Manouako à Baloli. En tout cas, nous avons vraiment besoin de créativité. Donc on sent beaucoup de facilité, c'est belé, pressé dans la vie. Si tout le phénomène est obscénité, obscénité, comme si les musiciens vraiment pas de créativité. Bah une sanité je bango ba risque sur sanité muta ba chef ba ndango de succès mais yango de banze muta ba ready asa banze ba succès mais to déplorer peut vraiment ba division oyo tala neti boye go la faire go la couper linde ko na mais ba mission belé ba ça qui interdit pour ba belé pe bon en tout cas ba ko j'avais ce belé ils ont bassesse sika matanga ba inviter en muté et sika matanga bo ça sur réconciliation c'est ça en tout cas vraiment neti en vrai dire ngana faire ça ne tenait pas. Ils sont pas là pour vérité, mais dans ma tanga même l'accès mon nangai à comprendre ah vieux mais ça tout pas mais en tout cas n'a pas un artiste va soutenir quand c'est sans danger parce que souvent les gens voient c'est mal l'argent. Voilà. Mais c'est d'abord l'amour, la compassion tout l'année n'allez que na biso la fait na misé tu na cinquantenaire tia wazomo na sikona kende nécropole. Merci beaucoup. Pour na ko chiter na émission na biso lelo Yakoloba Eza toye na place des artistes. Bozo mona ba kombo ezali place wana eza facilité pour un artiste ba placarder kombo na yo baye bayo na monde entier et que tu as fait des œuvres pour ezali ko parler o etikali comme ba monument quand to mona monument wana ba tsena likolo to comprendre que l'artiste est belé pour ba comme grand bazo recourir na ba moyen mingi. Lelo oyo fétichisme kisi ezali ko lobama ndeto bande ko mona kachi ya edingwe tozota la kachi edingwa pasoli mutu libuma bibisi michopo lelo pe to ebite kisi na musique to koma na niveau nini bato ebele ba komo banga okende ba stade parce qu'on parle de nombre de morts bato ebele ba komi ko banga ba spectacle bato ebele ba komi ko banga ko kangama na ba musicien pona ba sacrifice to yoki ba révélation est belé autour ya liwa ya gigola liwa oyo et lobby est belé pe to moni ba conflit et salamiti na kati ya famille pour na relaxer que ba musicien c'est vrai talent et que ko tombo la famille mais talent et que peut ko diviser famille to jouer belé to yoki est belé et to moni que na niveau ya musique lelo musique est comme le rôle à football to zo ko mona ba fanatique net ya Real et ya Barcelone ndenge moko na ba fanatique ya musique. Lelo ba interdit ekomi soki mutu akufeli ba pexi ba msubaya tomoni ba journaliste belé ba yete ba pekisi bango ba musicien belé surtout beaucoup de musiciens tomoni bango te surtout ba grand tomoni bango te ba kokaye ko zala pe na volonté ba ko honorer mémoire ya Gigola mais ba ko yate parce que ba yebise bango lumbe eza ko zela bango mais auto retenir ya malamu ezali ka que bato baye belé bato balingaka faire rigola bato balingaka bonne musique bato yo bazalaka trop attaché na ba musicien to moni bango ebelé surtout ba saper to moni ba saper ebelé et surtout to sepel na présence ba ndeko ya musique folklorique parce que to moni te skani bataki podium na cinquantenaire mais bato folklore bazalaki ba animé et les kai penza kitoko to moni ba chege bo mona ba image
bachege ndenge nini balandaki ba grand prêtre oyo bayaki ko se présenter na kati ya matanga pona osenga ba mbongo. En tout cas oyo nyonso leka na Kinshasa tomoni yango na matanga oyo topesi bino mbote ebele sika bozali tolingi vraiment kolanda émission oyo bo like botia pena ba like botia ba j'aime na suka émission oyo et puis botia mingi ba commentaire et puis bo encourager bandeko baza pembe na bino e bino moko nde bozana bo s'abonner na chaîne na biso Koba Plus yango tozopesa mbote ebele na ngambu ya États-Unis et pas ya ndeko na biso Peris Nyongolo oyo azali vice-président ya ba ancien nyonso ya Mwambila ba ancien Mwambila topesi bino mbote ebele sika bozali tozopesa pe mbote ebele na petite sœur propre Gisèle Bougitou esika zali la grande boss na kati ya mboka ya États-Unis topesi mbote ebele na bandeko na biso o bazali na ngambu ya Angola Eliezer Makiese mwasi kitoko sayo Angola eza gundere nini tala kaka yo zali mwasi azongelisa na kati ya Angola et puis tozali kopesa mbote ebele na artiste Manix Kibangudi artiste complet artiste pas à la batele belé boité petit na ngai boatardi na yo yango yo topesi mbote ebele na phénomène iketa nzete ya mbongo so lingo buka mbongo na Angola kuna luka phénomène ye aza nzete oyo ebotaka mbongo lokola tomonaka manga ezobota na nzeta manga topesi mbote ebele na bandeko ba na Europe notamment na France petite sœur propre moi si kitoko Chimene Bofanga Moulili Koutou refait les anango meillé azopesa maman na lumière na kati mboka France mbote belé petite sœur ici kozali vraiment sengo parce que nous gardons les contacts tozopesa mbote belé na Yagi Lusakumunu Yagi Lusa mbote belé mingi makasi koleka na grande sœur na biso Adèle Lusa sœur Léa. Merci Yaya, cadeau na yo ya cinquantenaire na zwaki yango et yo ça l'impact na kati ya Kinshasa yo yebi et mbote ebele na bandeko nyonso ba na Belgique et puis tozo souhaiter bon séjour na petite sœur propre Evelyne Tamaku moi si kitio kwa wuti na France na kati ya Kinshasa impact ya kosakanate dimanche l'équipe tozaki na Kimbuta a démontrer qui force na ye merci penza parce que ozana mabele puis bato ba sentir que les qui avait ayaki merci to pesi bino mbote belé sika bozali bolandaka biso bosepelaka na émission na biso bopesa ba commentaire na bino boyebisa biso ni to sangali ko sala pona ko améliorer émission oyo bo zapete bo ratete mbalasima bo zongela biso bolanda lisusu numéro ya kitoko tokomela bimno pona toujours ko sepelisa bino merci botika malamu tokutani na prochain numéro ciao.